Alléluia, alléluia. Nous l'acclamons, selon l'immensité de sa grandeur. Voilà pourquoi David a dit, c'est à cause de ton nom. En l'honneur de ton nom. Amen, amen, amen. La prière du Bethlémite. La prière du Bethlémite. Et le samedi passé, et le vendredi passé, excusez-moi, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Amen, amen. Amen. Et nous avons vu David, l'homme de Bethléem, né à Bethléem. Quelle coïncidence avec le Seigneur Jésus, né aussi à Bethléem. Amen, amen. Amen. Mais ce soir, toujours dans ce psaume 23, nous allons ressortir une pensée de prière. Et nous allons lire ce texte. Psaume chapitre 23. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 6e. Amen, amen, amen. Amen. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et dans d'autres versions, la Bible dit en l'honneur de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Et le verset 6 dit ceci, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais ce soir, nous voulons rester sur notre texte. Mais précisément, nous allons prendre le verset 4. Comprendre ce verset. Et prier avec ce verset. Amen, amen. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen, amen. Amen. Ici, David est en train de contextualiser un fait. Non seulement par rapport à lui, mais par rapport à son expérience en tant que berger. Amen, amen, amen. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aucun chemin surprend le berger. Le berger n'a jamais été surpris de la route qu'il doit prendre. Vous savez pourquoi? Il se rassure, soit nuitamment, pour voir quel est l'endroit où il pourra trouver du bon pâturage. Quel est ce lieu-là où la terre est ferme? Peut-être toujours dans ce coin-là, il y a des terres où la terre qui est mouvante, où elle n'est pas ferme. Peut-être il y a la boue. S'il amène les troupeaux ou les brebis dans ce coin-là, il y aura un danger. Et aucun chemin
surprend le bon berger. Amen, amen. Amen. Et pour David, il dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, pour lui, cela veut dire quand je suis dans un coin où il y aura un danger, un danger qui peut m'attirer vers la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Amen, amen. Amen. J'aimerais encore le réexpliquer. Souvent, quand un enfant est encore tout petit, vous verrez que l'enfant peut monter sur la table. Parce que papa ou maman est juste à côté, l'enfant ne verra pas le danger. Mais l'enfant regarde son père ou sa mère. L'enfant aura la facilité de sauter. Parce qu'il sait que son père ou sa mère peut le reprendre. Et pour David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand bien même que je peux voir les obstacles et les dangers, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Même dans les quotidiens, j'ouvre une parenthèse. Peut-être tu te poses la question, mais je ne suis pas dans ce cas-là. Même pour ceux qui font des affaires, ce texte veut dire quand tu prendras un risque de l'ombre de la mort et que ça peut entraîner que tes affaires puissent sombrer, ne crains pas. Je suis avec toi. Amen, amen. En d'autres termes, ce texte veut dire apprends à prendre des risques avec Dieu. Et Dieu sera toujours avec toi. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi toujours dans ce texte, la Bible nous parle de ta houlette et ton bâton? Est-ce que c'est pour nous frapper? C'est pour nous corriger? Comme un père qui chicote ses enfants? Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Pourquoi ta houlette et ton bâton? Quel est l'avantage que nous avons dans ce texte? Amen, amen. Amen. J'aimerais dire, la brebis est un animal de panique. Donc, pour la brebis, même quand il y a un simple bruit seulement, il doit seulement fuir. Même s'il ne sait pas d'où vient le bruit. L'animal là qu'on appelle brebis, dans ses instincts, il a les instincts elle a des instincts de panique. Et qu'est-ce que cela veut dire? Même s'il y a panique dans ta vie, ne crains rien. Je suis avec toi. Amen, amen. Amen. Et maintenant, toujours dans ce texte, quand nous étudions bien la brebis, en fait, avec la brebis, même quand ils sont ensemble, l'autre bouscule seulement, ça peut créer la panique. Et pour le berger, il doit avoir son bâton. Amen, amen. Non seulement pour empêcher à ce que la brebis puisse s'égarer, et des loups méchants puissent ravir la brebis,
Le rôle du berger, mosala ya mobateli c'est de veiller sur chaque panique de nos vies. ezali ya kosenza likolo na bamobulu nyonso eki koleka na bomoi na biso. Le rôle du berger, mosala ya c'est de mobateli gérer chaque panique de nos vies. ezali ya kokambakamba nyonso eki okotisa mobulu na kati na bomoi Le na malin biso. peut créer plusieurs paniques dans ta vie. monguna okoki kokela oyo ezali makambo moko eki kobangisa mingi na bomoi na yo. Un jour, mokolo moko ma femme et moi, on était trop paniqués. mwasi na ngai mpe na ngai tobangaki mpenza. Pendant qu'on dormait la nuit, tolalaki na butu le Seigneur me dit, réveille-toi, un de tes enfants est en train de partir. kola lobi na ngai lamuka moko ya mwana na yo azokufa. Et pendant que dans mon sommeil, na pongi na ngai j'ai déclaré, il ira nulle part. na tata olia kokende sika moko Ma te. femme s'est réveillée. mwasi na ngai alamuki Il dit, tu fais quoi, un cauchemar? alobi ozosala oloti mabe. J'ai dit, non, 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 regarde tel enfant. alobi tala mwana boye Elle va dans la chambre de l'enfant. akie na suku ya bana. L'enfant était en train de convulser. mwana bandaki kokangama Au dernier stade. akomaki pena na suka. Et il y a eu la panique. kobanga ekotaki. La panique grave. kobanga ya makasi. Elle rentre vers moi. L'enfant est en train de convulser. azongi epa na ngai alobi mwana azokangama. J'ai dit, sois calme. alobi ezala kimia. Dieu est avec nous. nzambe aza na biso. Amen, amen. amen. On a déclaré la prière. totatoli On a losambo. imposé les mains sur l'enfant. tomai maboko likolo na mwana. L'enfant est revenu. mpe mwana azongaki na bomoi. Amen, amen. amen. En tant que brebis, lokola mpate on aura toujours des paniques dans nos vies. tokozala ntango nyonso na makambo oyo oki kobangisa na Mais bomoi. ce qui nous rassure, kasi ozondimisa biso il est avec nous. aza na biso. Amen, amen. amen. Amen, amen. amen. Mais c'est quoi encore l'avantage que nous avons avec son bâton ou sa houlette? kasi litomba nini mosusu toza na yango na lingenda mpe nzete na ye. Avec sa houlette, na lingenda na ye c'est pour nous conduire. ezali mpo na kotambwisa biso. C'est pour aussi prendre soin de nous. ezali mpe mpo na kobatela biso. Je donne un exemple. nazopesa ndakisa. Souvent avec les brebis, mingi na mpate le sol, il y a beaucoup de choses, des clous, des métaux, ainsi de suite. na mabele eza na biloko ebele basete mpe mabende. Des épines peuvent entrer dans les sabots. banzube oki kokota na se ya lokolo ya Mais mpate. pour les enlever, kasi mpo na kolongola yango des fois le berger utilise le bâton ou la houlette ntango mosusu mobateli asalelaka nzete na ye to mpe lingenda na pour ye enlever sur les sabots. mpo na kolongola yango na se ya Ça peut likolo. faire mal, ekoki kosala pasi. mais c'est le moyen pour guérir. yango eza nde nzela mpo na kobikisa. En d'autres termes, na lolenge tu mosusu peux passer des mauvais moments de ta vie. okoki kolekisa batango ya mabe ya bomoi Tu na peux même te yo. poser la question si Dieu est avec moi. okoki mpe komituna motuna soki nzambe aza na ngai. Peut-être le chemin que le bon berger t'emmène, ntango mosusu nzela oyo mobateli malamu azomema yo ça fait tellement mal. yango ezosala pasi. Et tu commences à dire Dieu n'est pas avec moi. mpe obandi koloba ete nzambe aza na nga te. Considère que ce sont des épines qui sont sur ton sabot. yo mona ete eza nzube oyo eza na se ya lokolo na yo. La procédure pour la guérison, il faut l'enlever. nzela mpo na kobika na yango esengeli kolongola Et pour yango. l'enlever, ça doit faire mal. mpo na kolongola yango esengeli esala pasi. Et à certains moments, mpe na ntango moko Dieu brise chacun de nous nzambe abukaka moko na pour nous biso ramener dans le droit chemin. mpo na komema biso na nzela ya malamu. Amen, amen. 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 Et amen. quand nous regardons l'histoire de David, kasi ntango tozotala lisolo ya dawidi dans 1 Samuel 17, na mokanda ya samuel ya yamboka mpo na vous zomi na remarquerez sambo qu'avec David, okomona ete na dawidi et quand il parle de son histoire, l'ours ou soit le lion pouvait ravir la brebis, ntango azolobeta lisolo na ye koloba na ntina ya kosi to mpe ursa okoki kobotola oyo ezali mpa te il utilisait son bâton. ya nde kosalela nzete na Il ye pouvait tuer l'ours ou comment dirais-je, le lion. akoki koboma kosi to mpe urs Parce qu'il avait son bâton mpo pour se ete défendre. azalaki na nzete na ye. Et que cela veut dire, nini yango lingi koloba à chaque fois qu'on aura des paniques, na ntango nyonso bobangi ekozala le bon berger combattra pour nous. mobateli malamu akobunda mpo na biso. Et voilà pourquoi David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. tala ntina daudi alobi nzete no mpe likenda no ezondimisa ngai. C'est pour nous sécuriser. ezali mpo na kobatela biso. Amen, amen. amen. J'aimerais encore redire quelque chose. nalingi naloba eso eloko mosusu. Le bâton là nzete wana n'est pas destiné pour la brebis. yango ebongisami te mpo na mpa te. Vous savez, un bâton qui peut tuer le lion et l'ours. oyebi nzete oyo oki koboma kosi to mpe oki koboma ours. À combien plus forte raison une brebis? So babete ka bâton pas à la limba la moko.
Amen, amen. Amen. Et pour nous, Kasi pona biso c'est vrai qu'il y a le bâton. ya solo nzete ezali. C'est pour nous corriger, Ezali pona pour nous kosembola ramener biso. dans le droit chemin. Ezali pona kozongisa biso na nzela ya malamu. Mais la forme incurvée là de la houlette, Kasi lolenge ya kogumbama wana oyo ezali ya lingenda cela veut dire aussi, yango olingi mpe à koloba chaque fois que nous avons des obstacles, na ntango nyonso toza na bibaka le bon berger essaye de, comment dirais-je, la courbe de la terre qui peut gonfler et empêcher à ce que la brebis passe. mobateli akoki kosala ete lolenge mo mabele mati oyo okoki kopekisa ete Il mpate essaye aleka de rembler un peu Ye pour akoluka permettre à ce que la brebis passe. kolalisa yango mpo ete pate aleka. Amen, amen. Amen. Ta houlette et ton bâton me lingenda na yo rassurent. mpe nzete na yo ezondimisa ngai. Amen, amen. 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 Mais toujours avec David, Kaka na Dawidi il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. alobi lingenda mpe nzete na yo ezondimisa ngai. Mais quand nous voyons le verset 6, Kasi tozomona molongo na motoba ce verset commence par une confirmation. kasi molongo yango ezobanda na bondimisami moko. Il dit, oui, Alobi iyo le bonheur et la grâce bolamu mpe ngolu m'accompagneront ekotambola na tous ngai les jours de ma mikolo vie. nyonso ya bomoi na Et ngai j'habiterai dans la maison de mpe l'Éternel ngai na kovanda na ndako na jusqu'à yawe la fin de mes kino jours. suka ya mikolo na ngai. Pour David, Mpo na Dawidi pour les seigneurs, mpo na nkolo le Seigneur nous attend dans sa maison. nkolo azozela biso na ndako na ye. Mais pour David, Kasi mpo na il Dawidi ne peut que compter sur Dieu. akoki kotalela kaka nzambe. Dans les mauvais moments, c'est Dieu. Na batango ya mabe eza kaka nzambe, Dans le bon moment, c'est Dieu. na batango ya malamu eza kaka nzambe. Et quand il dit oui, Ntango alobi iyo donc il accepte à ce que la sécurité de Dieu l'accompagne. yandimi ete bobatelami na nzambe kotambola na ye. Amen, amen. Amen. Mais j'aimerais aussi dire à quelqu'un, Kasi ngi mpe koloba na moto moko quand Dieu nous sécurise, ntango nzambe azobatela biso il a son bâton et sa houlette. aza na nzete mpe lingenda na ye. Pourquoi? Mpo na nini? Pour avoir la crainte. Mpo na kozala na bobangi. Amen, amen. Amen. Même à l'école, Ata na etelo quand le prof devait tenir sa chicotte, soki molakisa kosimba fimbo na tout le ye monde restait calme. bato nyonso bazandaki kovanda kimia On regardait le prof nde kotala molakisi sur le coin de l'œil tali na songe ya parce liso qu'il avait la chicotte. mpo ete azalaki na fimbo. Deux fois, le Seigneur, Ntango mosusu nkolo il se présente comme le bon berger, amitalisaka lokola mobateli pas pour malamu nous effrayer, mpo na kobangisa biso te, mais pour qu'il y ait la crainte de son nom. eza mpo ete tobanga nde kombo na ye. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Et Amen. David il dit oui. Dawidi alobi ya solo Il dit oui à l'égard de ces ya choses. solo liboso ya makambo Le oyo bonheur et la grâce bolamu mpe ngolu m'accompagneront ekotambola na ngai tous les jours de ma vie. mikolo nyonso ya Et bomoi na j'habiterai ngai dans la maison de mpe na l'Éternel. kovanda ndako na yawe. Tu veux que le bon berger Olingi ete mobateli malamu rassure la sécurité? ye andimisa ozali bobatelami na yo, Apprends à craindre Dieu. yekola kobanga nzambe, Apprends à avoir confiance en Dieu. yekola kotiela nzambe motema, Apprends à compter sur lui. yekola kotalela ye. Et voilà pourquoi Jésus, Tala ntina Yesu il ne vient pas par la fenêtre. aye na ekuke ya moke Parce te, que le bon berger ne vient pas par la fenêtre. mpo ete mobateli wana ayaka na ekuke ya moke te. Vous savez pourquoi? Mpo na nini? Parce que la brebis panique toujours. Mpo ete mpate ya bangaka kaka, Parce qu'il sait que la brebis va paniquer s'il vient par la fenêtre. mpo ete ayebi ete soki aye na nzela wana mopate ya kobanga. Et Jésus a dit, Yesu alobi tous ceux-là qui sont venus avant moi, baye nyonso oyo baya yambo na ce ngai sont des voleurs, baza ce miyibi, sont des brigands, baza bato mabe, ce sont ceux-là qui sont venus pour égorger, tuer et baza détruire. baye wana baye mpona kokata kingo koboma mpe kobebisa. Le bon berger, Kasi mobateli il malamu connaît ses brebis. ayiba mpate na Il ye, vient dans la grande porte. ayaka na ekuke ya monene. Et dans Jean 10, Jésus dit, Na mokanda ya Yohane moka mpona Je zomi suis Yesu la alobi, porte de brebis. nazali ekuke ya je bampate suis venu na ye afin que mes brebis aient la vie mpo ete bampate na ngai bazwa bomoi et qu'elles soient en abondance. mpe bazala na bofuluki. Ils entreront, Bakokota, ils trouveront des pâturages bakokuta milei et ils sortiront. mpe bango bakobima. En d'autres Na termes, lolenge mosusu pour Jésus, mpo na Yesu on entre dans sa présence kotaka na bojalisami pour na avoir ye des miracles et des guérisons. mpo na kozwa balobi Et quand koto on bikamwa ressort, mpe tanto kobima kuna c'est avec l'abondance eza na bofuluki. que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Molingami kati na nkolo.
Peut-être il nous reste seulement peu de minutes. Tant mo setika na biso minute moke kaka. Mais j'aimerais dire comment allons-nous prier. Na ikoloba boni boni toko sambela. J'aimerais que tu ne comptes que sur Dieu. Na lingete yo talela kaka nzambe. Pour ce mois de prière qui va commencer, Pona sansa oya lo sambo ezo banda. nous allons dire à Dieu, nous ne comptons que sur toi. Tozolo bana nzambe tozo talela kaka yo. Donc, faites le résumé de tout ça. Suka ya nyonso oyo. Habiter dans ta maison, Ko vanda na ndako na c'est yo. parce que nous comptons sur toi. Eza po ete tozo talela yo. Parce que nous avons confiance en Po toi. te tsheli yo motema. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? O milengeli ya ko sambela na ngai. Si tu es prêt à prier avec moi, levons nos voix, déclarons de prière Soki o maintenant. milengeli ya ko sambela otomboli mongongo bandi ko Oui, dis à sambela. Dieu combien je compte sur toi. Loba na nzambe boni boni azo tshela o Combien motema. je n'ai que toi. Boni boni naza kaka na yo. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la Ntango nazo mort, tambola na lobwaku ya lilingi ya je kufa. ne crains aucun mal Ngai nazo banga mabe moko parce que je te. compte sur toi. Po ete ngai nazo talela Quand yo. un enfant pouvait tomber malade, Ntango omona koko kupela. je ne crains pas la mort Nazo banga kufa parce te. que je compte sur Po toi. ete nazo talela kaka yo. Quand un travail peut finir, Ntango mosala ekoki kosila. je ne crains aucun mal Nazo banga mabe moko parce que te. j'ai confiance en Po toi. ete natieli nde yo motema. Quand j'aurai la panique, Ntango ngai nakobanga je banga. ne crains aucun mal Nazo banga mabe moko car te. tu es avec moi. Po ete yo oza na Je ngai. ne compte que sur Nazo toi. talela kaka yo. Dis à Dieu combien tu Loba comptes sur na lui. nzambe boni boni ozotalela Dis ye. à Dieu combien tu comptes sur lui. Loba na nzambe boni boni ozotalela Combien ye. tu comptes sur lui. Boni boni ozotalela Combien ye. tu comptes sur sa présence. Boni boni ozotalela bozalisami na Combien tu ye. comptes sur sa présence dans Boni ta vie. boni ozotalela bozalisami na bomoi na yo. Oui, dis à Dieu quelque chose. Loba na nzambe loko moko. Dis à Dieu quelque chose. Loba na nzambe loko moko. Parle au Seigneur. Lobela nkolo. Parle au Seigneur. Lobela nkolo. David avait confiance en Dieu. Dawidi atielaki nzambe motema. David avait pleinement confiance en Dieu. Dawidi atondisamaki mpenza na kotia Pour motema epai lui, na tout ce qu'il nzambe. pouvait entreprendre, Po ete na ye nyonso kaka kosala. il devait s'appuyer sur Dieu. Asengalaki koyekama epai na nzambe. David était un guerrier. Dawidi azalaki moto ya bitumba. Un homme qui était habitué dans ce domaine. Moto yango oyo amesana na makambo yango. Un vrai guerrier. Moto ya bitumba penza. Habitué au combat. Amesana na bitumba. Il ne comptait que sur Dieu. Abande kotiela kaka nzambe motema. Même quand Saül cherchait à le tuer, Ata tango Saulo abande koluka boma ye. il ne comptait que sur Dieu. Abande kotiela kaka nzambe Même motema. tout ce qu'il a remporté comme bataille, Ata nyonso alongaki na bitumba. il ne comptait que sur Dieu. Abande kotiela kaka nzambe Même motema. devant Goliath, Ata liboso na Goliata. David avait l'assurance que Dawidi azalaki na etindia. l'Éternel était avec lui Ete Yahweh azalaki na et ye. qu'il pouvait vaincre Goliath. Pe akoka kolonga Il Goliata. avait la confiance en Dieu. Ye atiaki motema na ye epai na Il nzambe. avait l'assurance Ye azalaki na que etindia. Dieu était avec lui. Ete nzambe azalaki na Il avait ye. cette ferme conviction Andimisamaki pena que makasi kati na l'Éternel ye. marchait avec lui. Ete Yahweh ande kotambola na ye. Et David Pe Dawidi pouvait faire des exploits avec Dieu. akoki kosala makambo minene na Oui, nzambe. bien-aimé dans le Seigneur. Molingami kati na Oui, nkolo. déclare encore des Katola paroles. lisusu maloba. Oui, travaille encore en Sala prière. lisusu kati na Dis losambo. à Dieu combien ce mois de prière est si important pour toi. Loba na nzambe boni boni sansa oyo losambo eza motuya mpo na yo. Dis à Dieu combien tu as confiance en lui. Loba na nzambe boni boni ozotiela ye motema. Combien tu comptes sur sa grande bénédiction dans ta vie. Boni boni ozotalela lipamboli na monene na bomoi na yo. Dis à Dieu mon frère. Loba na nzambe ndeko Dis mobali. à Dieu papa. Loba na nzambe papa. Dis à Dieu ma soeur. Loba na nzambe ndeko mwasi. Oui maman. Mama. Aie confiance en Dieu. Tia motema epai na nzambe. L'assurance Kona tia de elikia na la yo. sécurité Ya spirituelle. bopatelami ya molimo. Pour lui, il rassure. Mpo na ye azondimisa. Le Seigneur rassure. Kolo aza kopesa Il est plus azondimisa. qu'une assurance. Ye aleki elikia. Oui, parle à Dieu. Lobela nzambe. Parle à Dieu. Lobela nzambe. Parle à Dieu. Lobela nzambe. Oui, parle à Dieu ce Lobela soir. nzambe na pokwa Oui, lelo. parle à Dieu. Lobela nzambe. Parle à Dieu. Lobela nzambe. Parle à Dieu. Lobela Pour nzambe. ceux-là qui ont terrassé, Pona bai o batungisami. les ennemis là qui sont venus te détruire. Banguna no baye kobebisa yo. David avait l'assurance
l'assurance. David azalaki na Il etindia. avait l'assurance. Ye azalaki na etindia. Il dit, tu dresses devant moi une Alobi table otandi liboso na ngai mesa. en face de mes adversaires. Liboso ya banguna na Il ngai. pouvait parler Akoki koloba parce qu'il était avec lui. po ete azalaki na ye. Il pouvait dire des choses. Akoki koloba makambo Son assurance, kasi elikia na son ye. appui, Eyekamelo na ye. c'était Dieu. Ezalaki nzambe. C'était Dieu. Ezalaki Tu nzambe. dresses devant moi une table. Tandi liboso na nga mesa. Oui, Ya solo. les obstacles de la vie, les épreuves de la vie, Bibaka pe komekama ya sont bomoi. devant toi. Yango eza liboso na yo. la maladie de la vie Bokono ya bomoi sont devant toi. eza liboso na Le yo. malin cherche à te mettre dans un cercueil. Mungu nazoluka tio na kati ya sanduku. Le malin te pousse vers la mort. Mungu nazotindika na kufa. Mais aujourd'hui, Kasi lelo, la sémence de la mort sera déracinée. kone ya kufa ekopikolama. La mort sera déracinée dans ta Kufa vie. ekopikolama na bomoi na yo. Et la vie de Jésus Pe bomoi na Yesu. sera comblée dans nos cœurs. Yango kotondisama na mitema na Oui, biso. déclare encore. Tatola lisusu. Oh, Shabrama Santa. Les gramba ko chatere banta. Les bramoko chotero boko chete. Oh, Shabrama Santa. Nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, nacheli bande kote, nachela yo motema, Oh, Yahweh. Babon berger, Fera Masa. Librama soto boko chete. nachela yo motema, Babon berger, nachela yo motema. Abroko soto boko Nachela chete. yo motema, Librama karo boko nachela chete. yo motema, Librama nachela yo soto boko chata. nachela yo motema, liboso ya banguna na ngai, liboso ya ba blocage nyonso, nachela yo motema, Librama soto boko chata. nachela yo motema, Era brosoto robo chete. nachela yo Librama sata motema. aya koto robo chete. Emara broko soto robo koshata. Librama sata rabo koto robo chete. Librama robo koshata rabo robo chete. Alléluia. J'aimerais que nous puissions faire maintenant des prières d'autorité. Nous allons nous tenir debout. Bien aimés, Nalingi pour quelques skatosala minutes seulement. losambo moko Il y ya a quelque makasi. chose qui doit se passer dans ta Totema vie. likolo eza na eloko moko esengeli eleka na bomoi Le na mois de yo. prière de cette année, Sanza ya losambo ya mbula c'est oyo. un mois exceptionnel. Ezali sanza moko penza ya C'est un mois bopeke. d'une autre dimension de la parole de Dieu. Ezali sanza moko ya epimelo mosusu ya liloba na C'est nzambe. un mois inoubliable. Eza sanza moko ekobosana yango soko C'est un mois mokete. de grande bénédiction. Ezali sanza moko ya mapamboli minene. C'est un mois d'un impact spirituel très élevé. Ezali sanza moko ya ndanga ya molimo wa likolo koleka. C'est un mois où Dieu nous maintiendra en bonne santé jusqu'à ce que chacun de nous sera toujours en bonne santé. Eza sanza moko oyo nzambe akovandisa biso to kolongono kino moko na moko C'est un akozala mois to kolongo où libela la libela. maladie va s'arrêter. Ezali sanza moko bokono Et rien ekosila.
de l'ennemi ne pourra te détruire. Parce que c'est un mois de grande bénédiction. J'aimerais maintenant chacun de nous, par rapport à ce mois de prière, nous allons déclarer, dire à Dieu, nous ouvrons encore nos cœurs pour commencer à recevoir ce qui est du mois de prière. Élevons nos voix. Ne rate pas ce moment. Ne rate pas ce moment. Ne rate pas ce moment. Parce que tu as confiance en Dieu. Parce que tu crois que Dieu est avec toi. David a dit, j'habiterai dans ta maison. Et ce soir, nous sommes dans sa maison. Et tout se joue dans sa maison. Les grandes guérisons, tout se joue avec lui. Tout se joue en sa présence. Partout où tu es, c'est sa présence. Partout où tu vas te retrouver, et tout se joue en sa présence. Car tu es avec moi. Oui, dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je prends toutes ces bénédictions. Seigneur, ce soir, je déclare les bénédictions. Seigneur, ce soir, je crois que nous sommes bénis. Seigneur, ce soir, pour le mois de prière, je suis béni. Ma maison est bénie. Mes biens sont bénis. Je suis béni jusqu'à la 1000e génération. Pour ce mois de prière, la guérison est notre partage. Pour ce mois de prière, la paix est notre partage. Pour ce mois de prière, pour ce mois de prière, aucun mal ne nous arrivera. Nous déclarons, bien-aimé, prends le maximum que tu peux prendre. Prends le maximum que tu peux prendre. Oui, prends-le. 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 C'est ton mois. Prends-le. C'est ton mois. Prends-le. Un mois de puissance. Un mois de démonstration de puissance. Un mois où la gloire de Dieu descendra sur ta maison. Même jusqu'à la 1000e génération. C'est un mois spécial pour nous. Oui, prends le maximum. Déclare encore. Déclare comment tu sors sur les pièges de l'ennemi. Déclare que pour ce mois de prière, tu déchires le filet de l'oiseleur. Le filet de l'ennemi. Pour ce mois de prière, oui, déclare. Même la flèche qui vole le jour, tu ne seras pas atteint. Déclare. Déclare encore. Déclare la bonne santé. Déclare la tranquillité. Que la tranquillité t'accompagne. Que la sécurité t'accompagne. Oui, déclare encore. Proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Oui, déclare. Déclare. Car le bon berger est là. La porte de brebis est ouverte. Pour que les brebis entrent. Pour que les brebis entrent en sa présence. La porte de brebis est ouverte. Oui, déclare encore. Déclare encore. Déclare encore. Quelque chose de grand. Déclare encore. Oui, déclare. Et refuse la maladie. Refuse le chômage. Refuse la stérilité. Refuse le célibat. Refuse l'instabilité. Refuse. Tu as reçu l'autorité. Refuse l'autorité du changement. L'autorité de devenir. Oui, refuse ces choses. Refuse tout ce qui dérange. Refuse tout ce qui emmène vers la mort. Et proclame la vie de Jésus. Oui, déclare. Déclare encore. Déclare. Car ce Dieu-là est présent. Alléluia. Le psalmiste dit,
moyembi ya lobi Oui, ya le solo bonheur et la grâce bolamu pengolo m'accompagneront tous les jours de ekotambwa ma nanga vie. mikolo nyonso ya Et bomoi na j'habiterai ngai dans la maison de mpe l'Éternel. ngai nakovanda na ndako Jusqu'à na la fin yawe de mes jours. kino suka ya mikolo na Oui, ngai ya solo le bonheur bolamu et la grâce pengolu m'accompagneront ekotambwa na tous les ngai jours de ma vie. mikolo nyonso ya bomoi Et na ngai j'habiterai dans la mpe maison ngai de nakovanda na l'Éternel ndako na jusqu'à yawe la fin de kino mes suka ya jours. mikolo na J'aimerais que ngai quelqu'un déclare nalingi cette ete parole moto pendant moko quelques atatola instants. liloba oyo na mangonga moko Si la technique peut nous mettre aussi les écrits sur les écrans. soki baza technique bati kotiela biso makomi yango na Déclare seulement bitando cette parole. tatola kaka liloba Oui, oyo ya le solo bonheur et la grâce bolamu m'accompagneront pengolo ekotambola na tous les ngai jours de ma mikolo vie. nyonso ya bomoi na Et ngai j'habiterai dans la mpe maison de ngai l'Éternel nakofanda na ndako na jusqu'à yawe la fin de mes kino jours. suka ya mikolo na La ngai parole de Dieu en elle-même, c'est une force. liloba na nzambe na yango moko eza Elle est makasi une puissance en elle-même. eza nguya na yango moko Elle est la vie en elle-même. na yango moko eza bomoi Et quand tu la déclares, mpe ntango ozotatola tu yango lui donnes de la vitesse. ozopesa yango lombango Elle court vers son accomplissement. yango ezokima kino na bokokisami na Elle yango court vers son yango accomplissement. ezokima kino na Que bokokisami na quelqu'un yango déclare cette parole. moto moko atatola Que liloba quelqu'un yango déclare ce texte. moto moko atatola litangi Oui, oyo ya le solo bonheur et la grâce bolamu mpe ngolo m'accompagneront tous les jours de ma vie. ekotambola nanga mikolo Et nyonso ya bomoi na j'habiterai dans la ngai maison de mpe ngai l'Éternel nakovanda na ndako jusqu'à na la yawe fin de mes jours. kino suka ya mikolo na Oui, ngai ya le solo bonheur bolamu et la grâce mpe ngolu m'accompagneront ekotambola na tous les ngai jours de ma mikolo vie. nyonso ya bomoi Et na ngai j'habiterai dans la mpe maison ngai de nakovanda na l'Éternel ndako na jusqu'à yawe la fin de mes kino jours. suka ya mikolo na Je ngai dis, nalobi je crois nandimi et je le déclare. mpe natatoli Le yango bonheur et la grâce bolamu mpe ngolu m'accompagneront ekotambola na tous les ngai jours de ma mikolo vie. nyonso ya bomoi na Et ngai j'habiterai mpe ngai dans la nakovanda maison de na l'Éternel ndako na yawe jusqu'à la fin de mes kino jours. suka ya mikolo na ngai Où je mettrai mon pied, esika nyonso nakotia lokolo na où ngai je foulerai la esika plante de nyonso mon nakonyata pied, matambi ya le makolo na bonheur ngai sera avec bolamu moi. ekozala na La ngai grâce sera ngolo avec ekozala moi. na ngai Je ne m'éloignerai pas du Seigneur. nakokende mosika na Je nkolo n'irai pas te loin de l'Éternel. nakobika mosika na Je serai nkolo planté te dans sa maison. nakolonama na ndako La na vie de ye l'Éternel sera ma bomoi na vie. yawe ekozala bomoi La na vie de la ngai parole sera ma bomoi ya vie. liloba ekozala bomoi na Sa ngai grâce sera avec moi. ngolu na ye ekozala Le na bonheur ngai sera avec bolamu moi. ekozala na Et ngai moi je serai dans mpe sa ngai maison. nakozala na ndako na ye Oui. ya solo Le bonheur et la bolamu grâce mpe ngolu m'accompagneront ekotambola na tous les ngai jours de ma mikolo vie. nyonso ya bomoi na Et ngai j'habiterai mpe ngai dans la nakovanda maison de na l'Éternel ndako na yawe jusqu'à la fin de mes kino jours. suka ya mikolo na ngai Jusqu'à la fin de kino mes jours. suka ya mikolo na ngai Jusqu'à la fin kino de mes suka ya jours. mikolo na ngai Oui, j'habiterai ya dans la solo maison de nakovanda na l'Éternel ndako na yawe jusqu'à la fin kino de mes suka ya jours. mikolo na ngai Oui, le bonheur et la bolamu grâce mpe ngolu m'accompagneront ekotambola na tous les ngai jours de ma mikolo vie. nyonso ya bomoi Et na j'habiterai ngai dans la mpe maison ngai de nakovanda na l'Éternel. ndako na Tout ce yawe que l'Éternel fera, nyonso yawe ce akosala sera pour mon bonheur. ekozala mpo na bolamu na ngai Là où moi je ne saurais pas, esika ngai nakoka kosala eloko sa te grâce sera pour ngolo moi. na ekokoka kosala mpo Moi na j'habiterai ngai dans la maison ngai de nakofanda na l'Éternel. ndako na yawe Je vivrai la grâce de Dieu. nakobika ngolo na Je vivrai nzambe les bonheurs tous les jours de nakobika ma vie. bolamu mikolo Et je nyonso ya bomoi serai na planté ngai dans la maison de mpe ngai l'Éternel. nakolonama na ndako na yawe Car il est mon berger. mpo ete aza mobateli na Oui, ngai l'Éternel est mon berger. ya solo yawe aza mobateli na Oui, ngai l'Éternel est mon ya berger. solo yawe aza mobateli Oui, na je ne ngai manquerai de ya rien. solo nakozanga eloko Je te ne manquerai de rien. nakozanga eloko Je ne te manquerai de rien. nakozanga eloko Je ne te manquerai de rien. nakozanga eloko Il me fait te reposer dans de verts pâturages. azovandisa ngai na matiti ya mobeso Alléluia. 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 Que cette parole soit ta parole ce soir. liloba oyo eza liloba no na Que pokwa cette lelo parole reste ancrée dans ton cœur ce liloba soir. oyo etikala kovanda kati na yo Que cette déclaration soit ta déclaration deux fois ce litatoli soir. oyo ezala litatoli no ya kondima na pokwa lelo L'entrée dans ce mois de prière. kokota na sanzo ya Que tu entres losambo dans le bonheur et dans la grâce. yokota na bolamu mpe ngolo Et que tu en sortes dans le bonheur et dans la grâce. mpe yobima kati na bolamu mpe De toutes les ngolo manifestations que le Seigneur va nous donner. na botalisami nyonso okola kopesa na biso Alléluia. amen. Est-ce que quelqu'un réalise cette parole dans son cœur? moto moko aza komona liloba oyo na motema na Est-ce ye que quelqu'un sent comment cette parole entre dans sa vie? moto moko azoyoka liloba yango kokota kati na bomoi na Est-ce que ye quelqu'un sent comment le bonheur et la grâce entrent dans sa vie? moto moko azoyoka boni bolamu mpe ngolo ezokota kati na Tu bomoi n'as na pas ye déclaré la parole d'un homme, yo tato liloba ya moto te la parole de Dieu, kasi liloba ya nzambe la parole du Créateur. liloba ya mokeli Le bonheur, c'est le bonheur. bolamu eza bolamu Et la grâce, c'est la grâce. mpe ngolo eza kaka ngolo
Que son nom soit béni. Kombo na ye pambolama. Que le nom de l'Éternel soit béni. Kombo na Yahweh Oh, pambolama. que son nom soit béni à jamais.